Ça fait partie politique. Ngai na ndenge nga na yebi Mosala Nzambe a ko mélanger œuvre Jésus que c'est la politique. Il y a papa na bise avec Mukuna. En dehors il y a des soleils, il y a Guy Gola, les cafés Regola. Et là dans les soleils il y a une petite fille, ma maman qui est malade, Mukuna a prié les mains, a prié. Moi non qui a couché et Mukuna za muta délivrance. Tu yebi assez que ça église à délivrance. Mais tant que vous raté, il faut que vous ça dans le bidon moko. Pour que l'on y a pas carte de mando, il y a mon liboso. Ce que y est tombé sur dada tata et simbi. Même que l'on même kawane bando ya la calebando simba le loso y simbate. Il faut mitala au moko. Pourquoi zo simbate? Il faut na zongi na nza. Domaine de délivrance. Ce qui marche na ngeza malamu te. Baka o e baneko simba le passé, le présent e bando simba le sud. On a dit na étouffé ngo na marche na ngala ba comportement na nga. Ngolu wana et comme étouffé. Ah OK. Et ça les malisouté. Et comme étouffé, étouffement na ko bunga nzela nzambe za ndenge boti. Parce que étouffement étouffant. Et loko eza étouffé, Saint-Esprit et comme étouffé na kata masou. Na masuma OK. Saint-Esprit comme étouffé. So il marche les amala mutela nzambe. Ah donc parce que babiloko bande ko sala na facilité. Et ko bando simbate. Bon ami, il faut que zonge na nzambe, ko senga mawana nzambe sur na vie na yo, ko senga makila yo sukola yo, nzamba yo ke lo mawa azongi selo lo ko les zonga na normalité. OK, ce qui passe à moko na zo tambo na vie à mabe ya maso. Nathalie ba effet, il y a délivrance so raté. Que boye baka pasteur wana azara makasa délivrance simba lisouté lelo marche ne kita. Marche sur malamu te nzambe. Ça fait partie politique hein. Ngai na ndenge nga na yebi Mosala Nzambe a ko mélanger œuvre Jésus que c'est la politique. Bon, la politique il y a mboka la biso d'abord la politique c'est la démagogie. Babeka ngo démagogie. Ils ont démagogie à mensonge. Donc Mukuna avec Mukuna na la. Mais on se mêle la politique pourquoi? On sent déjà na carte église à cette partie. Et ça makambu na ye na na botana. Donc un vrai pasteur pour ça politique. Mais on sait la politique pourquoi? David a ça la politique, non? David. Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, un grand merci, na bénédiction tous les autres, na biso de partout, bonzambe, na bonzambe, lola, ezo futa, simana onto ya koloba kenzama, boto kwaye, biso soit na maso, azo se la biso et le mot na pasteur, fais amis si à la bouche autorisée de l'éternel depuis Jéricho, na philo, moko ya motema ya vivence de homo depuis longue pe na maman Gisèle, le motema papa, Emmanuel na Boston, la humble servante de l'éternel, maman Dorcas Mbangou, Nzamba Lola, Amonayo. Bonzambe, na Bonzambe, Lola, Ezofuta, Simona Antoya Kolobaki, Nzamba Boto, voyez, de ce soit bien aimé. Oh, Bazola na biso de partout. Toujours dans le cadre, il y a ma soeur, émission algérienne qui est la bon, mon qui vidéo, tout cela qui n'a pas comment. Ok, vous voyez très bien, Aya pour intervenir, tu regardes un peu Robert, tu as les solos, il y a Papa Nabiso, Sony Kafuta concernant repentance, il y a des Komoro, mon père, il y a pasteur, ok, Azalaki adjoint na quatre églises bien aimées, Adaka adjoint na il y a église de réveil au Congo bien aimé et un jour, papa a initié dans le grand pasteur Yambokoyo, après avoir été initié dans la magie Kabbalah bien aimé dans les Seigneurs, et papa a quitté avec tous les pays Sony Kafuta et Oyo, le pasteur a initié que soit tout béni au Kokoufwa. Avec tout béni pas Sony Kafuta, à part avoir tout béni là, à profiter aussi, mais quand on peut aussi analyser les avis vraiment partagés, le rousseau bien, télémé, fini, pour yango, OP balobi qui va menacer pasteur qui n'a yamba qui peut biso qui va reporter biso plainte va organiser biso. En tout cas, Tony Kosolana mon père Moussa Nzambe par rapport à la vidéo à mon qui bien aimé au juste les années faute il y a pasteur Sony Kafuta les années faute il y a pasteur Wazaki initié. Qui sont ces pasteurs-là au Badan à l'église des réveils, ils ont initié par Missous. En tout cas, vous êtes toujours connectés. Il y a un coucou et comme on a ça. Na émission Lolo, na évangéliste Michel. Shalom papa. Shalom papa. Ça va alors? Oui, ça va bien par la grâce de Dieu. On s'est fait sur la ligne toujours sur le doigt. Avec plaisir. Vraiment, merci Lilo Banaba au Bamouni le Soussou.
Vraiment, je suis l'évangéliste Michel Ekuchu, serviteur de Dieu des ministères. Nous sommes comme l'église dans le quartier Kamunganga, dans Binza Ozone, avenue Diantela numéro 14, commune d'Angalema, dans la ville province à Kinshasa. Nous avons espérer toujours dans Jésus-Christ. Nous avons rappelé de s'abonner massivement dans la chaîne YouTube et la chaîne de prière. Vous tapez évangéliste Ekuchu TV. Vous s'abonner pour chaque 22h, nous avons un programme de forte prière. Chaque 5h, chaque 11h, du lundi au samedi. Tout samedi, chaque jour. Et ça, chaîne comme nous avons une solution. Vous s'abonner à évangéliste Ekuchu TV. Tapez sur YouTube. Merci beaucoup, l'évangéliste. Tu continues à dire très bien. Bande bazo la des sujets. Oui. Tout le monde a dit y a du bosso. Pasteur Sonic Afuta. Oui. Comment il a passé, il a été initié. Oui. Avec aucun mais n'est pas né comme Kalobi peut pas naître parce que les magiciens, bah occulté c'est un barbarie qui soit attribué à Barobomaï. Oui. Avec aussi une prière, protection et pas n'ensemble. Pasteur Sonic a prié mais avec beaucoup fa. Malouba bande de bonne pour qui s'amuse. En dehors de cela, pasteur Sonic a dit que là bas pasteur, bah j'ai un pasteur ébélé, bah koufi concernant toujours l'union ya kabay du magie zakona. Après, il y a un solo pays un pas en arrière. Ok. Les cafés, il y a des pas en arrière. Il y a musique qu'il faut délivrer. Mais après tout, il y a beaucoup de gens qui ont à salité. En dehors, il y a des gens qui sont pas pour la première fois. Histoire, il y a une petite fille. Il y a qui toujours dans l'église, qui a zondé là, qui a prié, qui a poufi. Et qui a sali intervention, ceux qui ont prié, na prié, na samsana, qui a poufi, ton écosolation sera papa, bande vous allez vraiment connecter parce que vous allez vraiment édifier, bénir la émission de l'eau. Tu vas venir au Yasoni Kafuta. Réaction notamment mon vidéo il y a papa sur bako tchela biso. Ouais, dans mon nom. OK, oko lo bani manama lo ba papa. En tout cas, les autres la magie dans l'église hein. La magie dans l'église, effectivement. Donc, n'a pas si Bible raison. Bible lobi dans Luc chapitre 12. Premier verset, c'est mon petit dans troisième. Na simplifier ngokaka Bible tali sibiso bu nyonso esale makam cachette et comme à démasquer. Or dans temps de la fin tozali tolobaki yango bien dans Matthieu 24 il y aura plusieurs faux prophètes au temps de la fin. Pourquoi Bible lobi plusieurs faux prophètes? Parce que batu ba okoma na amour ya mokili plus que na bolimo nzambe. Ya mwe kozala moko ya ba raison. Il y a bateau bazaki na nzambe batika nzambe à cause ya désir ya mokili bakota na kati ya kabale juif bakota na magie bakota na kati ya occultisme pona ba gagner biloko ya mokili. Il y a beaucoup de pasteurs aujourd'hui abandi église na zaki na molimo nzambe ba yeba biso zo souffrir na bambunda na bakiti ya kato kendeza na sika moko soki ka bokoti za lumière ils appellent parole. Vous comprenez? On a sous forme de lumière et sa parole. Tant que nous avons des conditions, nous avons proposé des biloko comme la mutuka, nous l'église, mais il faut ça la boye. Mais tant que déjà nous avons souffert, nous avons présenté $10 na Jeep. Ceux qui ont zambé zati, il y a des gens qui ont signé. Ni non a kabal juif. En beau c'est un verset tout la Bible. En beau c'est un verset Bible. Il y a Bible à cause il y a bien de ces mondes. Ma cambo génération ka futa le geze ya solo. Il y a beaucoup de qui se côté. Na pesi papa na biso raison. OK. Na pesi mon général Sonic Afuta raison. Parce que le cambo a témoigné, il faut tout le baro pour sauver l'église de réveil. Il y a beaucoup de pasteurs où ba côté na kata kabal juif ba benga ngo lumière. Na kata kabal juif au monde ba nous keza kuna na kata. Anouka, où est Francis Joël? Anouka. Ok. Nayamaki un ancien occultiste, moko ebisanga Anouka wana ezali 72 génies. Nakati Anouka ezana 72 génies à l'esprit nde ba travailler kana kati Anouka wana. Balobi Anouka eza lumière. Oh Anouka eza fête ya ba juif, ba célébrer kuna la Israël. Siko Anouka na kichase ko sali. Il y a des pasteurs ba koti na kati ya kabal juif. Oyo bazoye la batu ba version moko bo otezana et comment matin la Bible. Donc la plupart des grands pasteurs
bakota déjà kala général Sonic Afuta ayebi ba passer ba beba ba passer ba koma bandoki ayebi yango ayebi aza papa oyo natina ba age aza na mwana garda ki bonzambi kokoma ko dévoiler loko oyo omona mazolo kwa facile ko dévoiler kisi ya ba pasteur na kati na public bo batu nyoso la mona il faut un Saint-Esprit pour avoir courage pour démontrer pour démasquer makambo esale en cachette pour évangile ezaya ko beba ba communauté belé na Kinshasa bino bo la pasteur pour azana état bien azana mutuka a voyageaka azana église bato belé mais papa le vit na kati soko sengi nzamba fungolo miso okokuta occultisme evandi kabali juif evandi ya makasi où ils ont détruit l'avenir à la jeune serviteur de Dieu belé. Kabali juif ani za kisi mais na kati église na kisi mais na kati église mais na kombo ya Yesu bazo benga go lumière. Or lumière au bango ba lo beneza faux lumière. Parce que Bible lobby na 2 Corinthiens chapitre 11 verset 13 à 14, le diable lui-même il se déguise comme un ange de lumière. Ba le but est kaza lumière. Pour diable pour se présenter ba représenter Satan comme lumière, tant on pousse à la pembe no mona ka ténèbres. Yango lelo zomo na l'église belé, ozomo na aspect extérieur qui toko mais na kati, eza lokola ba tombeau blanchi. Na kati bilo repos les belé. Merci beaucoup. Donc esengeli to ça la keba na ba passer belé parce que bandi mingi ceux que a besoin un problème eux ils courent derrière miracle derrière ba prophétie derrière ba masakoli oko kuzaba oni ba o ba kena ba do tchatcha ba ma bona na ko répondre yo. Eza na deux pasteurs batine la invitation nazana ba témoin o ba yebi makamno loba même une église na yamba invitation à pasteur moi limité atinda servante moko ya na jeep ti na kisuka péché sika na ndoka l'église tout à liboso ba ya première fois tike la invitation ba ya deuxième fois tike la invitation na l'axe même une église botala na kobanda 10e iriti na première rite pasteur ngazaka na réunion wana batine la deux invitations spéciales pona nini alanda kanga na radio King 24 radio moko eza de la place et puis ba ko tine invitation ba pasteur wana siko bango baza ko sala nini baza ko contrôler siko na Congo ba jeune serviteur de Dieu oyo ba garder puissance pour garder mbouya Saint-Esprit ou ba garder kibonzambe baza na besoin ba approcher bango ba benda bango pembeni na bango pour ba étouffer ba joie grâce na bango et puis ba na retour ba pesa bango ko baza na besoin comme ba bien matériel. Ngato na mona ke invitation pasteur wana. C'était grand pasteur donc au banda 10e rite na première rite. Batini nga deux fois. Ba serviteur de Dieu église ba sa témoin ba makambo non. Pona ni ba mona ke loko zakati na ngai. Bazolinga ko initier ba jeune pourquoi ba mona ba jeune lelo mage bo sela nzambe mais bazana kati ya siècle présent ezakati na bango. Ba jeune serviteur belé bazana souci à siècle présent. Malgré sela nzambe mais esprit zakaka mbango bonga azala bien a ton église. Donc azolinga a brûler beta bazolinga te ko landa tant fait parcours nzamba zo mema bango. Yango zo mona lelo oyo ba jeune belé bazokenda ba tchaka bango maboko. Bo bazo ba affectation. Or ce qu'on invoqué nzambe partout même à Tessiko Tozali. Ce qu'on invoqué Jésus-Christ dans la vérité. Il y aura l'onction, il y aura la puissance de Dieu qui va se manifester. Tu ignorer papa te. Mais papa nino to ko kangamana bango. Pour papa belé ba bungi ba kotisa kata magie, ou ba détruire ba âme ba te belé, ba koma ba vendeur ya ba âme na monde de ténèbres. Na l'église na bango wana ba makambo ma be ezo salema makasi mais eza masqué. Pona nini na l'église na bango bazana ba procureur, bazana bato déjà bazo gouverner, bazana ba généraux, bazana ba colonel, bazana ba service à renseignement, ba service spéciaux, ba présidence. Alors tant bango tout wana tant beaucoup meka ko talisa ke ba bima déjà na vérité à parole de Dieu et comme problème. Ya bozo mona lelo za combat makasi. Mais tu as parce que biso toza parmi les 450 prophètes oyo ba fléchisa qui génile boso ba balti toza nan
Auto Simbi et la main Jésus-Christ. Donc, papa, la petite Sonic a foutu à lobby, Adam Angela. À lobby, Adam a raison, à lobby vérité. Vidéo, mon général Sonic a foutu, et ça est solo. Moutoye ko tout bela, comment va pesi kindoki, mouto zaki na bonzambe. Mais ndenge ni ba réussir mouto zaki na bonzambe. Ba koti saye kindoki na kimokolo. Pe ba ebise soko meki o confesser o kokufa. Pe akufi. Parce que tu as des problèmes, non, papa? Premièrement, qui est pas en Nzambe, que Sonia prier, pas protéger, pas bomber, mais ailleurs beaucoup fois, aux hommes montés qui est là un peu suspect. Donc, et la vérité, papa le film. Oui, dans un bisolo komoko, évangile est un kobeba na Congo. Église est un pollué na ta Congo. Il faut que quand la vérité, il y a parole de Dieu, et Zali pour aux sauver. Mais comme génération, nous avons fait le diverso. Il y a des quoi qui n'est pas dans le problème des awana. Bon, au moins, on ne peut pas mélanger deux maîtres à la fois selon la parole de Dieu. Mais hier, il n'y a pas ça tenté. Mais au coup quoi qui me pas dans ça mais ça m'a protégé mais agressé il y a des brillant il y a Sonic à foutre les saletés. Donc dans les abongo ba réussir pour la nuit un tout d'abord tant à côté na katsa bondo kiwana ki bonzambe déjà ekitaki mon lit mon nzambe se retiraki atikala ki vide na makamona kabal juif on se comprend diable a très malin Satan a très malin donc l'état aya ko tout bela ils a eu déjà retard pour onction ya bonzambe zekatine et disparaîtra qui déjà pe bonzambe et si là qui déjà il n'y avait pas la protection et pas nanza mais nza m'a protégé ndeni maloba wana ko kokisama ya ba pasteur occultiste o ba yebisa ke so tout bele okufa accueillir pas Sonic à fouta pour na prier la protéger il a fallu que prière à Sonic à fouta ça là que pas bon maete non problème eza wana boye frère na biso malgré à confesser vaut mieux à confesser à réparer l'ensemble, à kende na kimia que au moni confession, la repentance c'est la clé du royaume. La repentance, prière à Moutou. Pour ozala qui bien, sont autant yango na Bible, na hébreu, na tanga verset mokoana, balobi eza difficile la Moutou déjà gouta qui don céleste, ya nzambe. Vous comprendre? Et bongo Moutouana apengwa azongela mokili eza lokola mbwa asandi bilei asandi biloko et puis simasa nini alie yango donc ndenge ndeko déjà egese asalaki kobima kokota kabal juif malgré aye kozwa prise de conscience ezalaki déjà en retard là et pas ça mais retard ezala tellement retard na ndenge na ye moko mais pas na nzambe aye kokimele pas na nzambe akimele pas mosala nzambe on ne peut pas limiter la puissance de Dieu parce que c'est un serviteur de Dieu mais aye pas ce n'est pas un païen il a fallu que nzambe a protégé makambo asalaki ezalaki conscient eza lokola moto ayambi molimo na nzambe aye ko reconnaître atiki na nzela wana à reconnaître vaut mieux yoka moto abouté déjà d'autres célestes. Vaut mieux amener à la protéger, à confesser, babon de la pone amener à sauver. Donc babomae, pas baboni était. Parce que babomi a koufi. Non, écoutez. Baloba qui va passer. Tous ces vidéos il y a pasteur Sony. Pasteur Sony lobby moutoye ko tout bena. Aye ko tout bena. Pe ba baby c'est ceux qui au lobby au koufa. Ce qu'on dit aye ko lobby pas Sony mais a koufi suko. Na aloba telo nyam elo nyam ala mosala. Mais il a fallu que nzambe a Sony ka faut protéger. Non, écoutez. Liwa ezalaka volonté ya nzambe certainement na makambo susu par rapport ya ba serviteur de Dieu. Baka ya liwa rezebele beaucoup mo kimelaka que non souveraineté ya nzambe tam subino mone bona puissance susu. Non, puissance c'était mutu mo ka fungola report. Nzamba kolimbi so mais il y a des conséquences. Pourquoi il y a des histoires papa au tambusa qui vino mabe. Il faut que ça monene ya nzambo bozo prier. Na monene tikoto na yo. Problème eza wa OK bande ko batemba ko mo finga biso. Balobi ke ba okanga biso ko menacer par rapport ya question wana ke comment que esalami ke ndeko kimele pa na nzambe nzambe ka protéger ye. Et au monde na moment kala et dans la ville mo bo refuge ville à refuge. Ceux qui ne quoi sali ma besoin que bon ceux qui a côté la ville wana a vie protection tu vois bison tine tout ça ma bebo to timele pa na nzambe
Donc on s'est réfugié pas dans Nzambe, Nzambe il faut protéger biso. On manque atika biso sué pas bamuna na biso ba sala biso mande. Il faut se comprendre. Mabengo ya Jarinini parce que c'était un homme de Dieu. Yoka. Différence ezali un païen ou bien un chrétien normal n'a un serviteur consacré. Il y a une grande différence entre un serviteur de Dieu et un chrétien normal. Parce qu'un serviteur, ce n'est pas n'importe qui, c'est un ministre de Dieu. Quand vous trahir des gens Nzambi, au Kei, au Simbakisi, au continent Kabal juif, Bakosi au Memami, il faut que Dieu peut te pardonner, mais tu peux subir des conséquences. Merci à Bamuna Nayo. Non, c'est ça, non? Nana biso ke ndenga kufi bongo aki affaire. Papa, biso tozo beta di solo Sonic a futa lobi boy. Oui. Ndeko wana yeko tubela. Abi papa na kota ki ba magie. Parce que bandeko ba inisa kinga ba luke soki na tubeli makambo na zolo ba na kokufa. Ba solo na Sony. Sonia priela ki eto priela ki ete to yebite. Après avoir tout bela, de quoi qu'il en réalité, au catholique, tout ça prière et ça non. Ce qui va prier là qui est, moi génération de foot, elle n'a qu'à confirmer que tout canal qui tout ça là qui prière. Prière là qui est. Quand tu as la confirmation, ça c'est ce qui a prié là qui est. Mais il y a tout bela. Mais prière là était. Yoka, quand tout bela, il y a des yoka, moutaro tout bela bien sûr. Papa, il y a des conséquences. Pourquoi malgré Dieu t'a pardonné, mais tu dois demander le sang de Jésus et effacer ma conséquence à ma somme. Dieu peut te pardonner, mais au coup final sida. Mais voilà ce que les a indéni. On a des défis, des défis on a été. Papa wana ezate que malade. Il y a des conséquences. Et comme David a sala qui a prié nzama limité mais moi na moi kufi. On prend conséquence et l'année après moi on a eu tout à l'heure maintenant moi si n'est bon na boye. Les abonmonté oh les a que akenya que pas diable. Diable a yo zaki moi na nzambe. Soko zongeli nzambe na yo tokoboma yo. Mais c'est-à-dire c'est clair, message c'est clair que ndeko nenga zaiki wana une fois kaka ndenge atikaki makolo na ye. Il y a des conséquences au elandaka. Bon, au moins na zabou na pesa notre exemple. Ndengna na benga na kaba démon na saka ba délivrance na ba via batu et puis nzambe pas au répondre. Na bele nzambe nzamba kitia sali. Ndenga na kabona ola de ba via batu yo simba. Alors na vandi oh na kesi ko na bibo na moni na ke kota kabali juif. Kebisaka. Et ça ba wana ba benga ngo blasphémation contre l'esprit de Dieu, contre le Saint-Esprit. Vous comprenez? Diable a ébahi que déjà le moyen il y a des conséquences pour l'andaï. La Bible dit on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Mais pasteur Wana Saïla Kinzambe, ben tostiqué accueilli. C'était un infidèle d'abord. Malgré aller confesser en retard, Dieu peut lui pardonner, mais conséquences lui il faut quoi donc il y a des conséquences. Oui, Dieu peut te pardonner, mais il y a des conséquences. Mais ce que tu as prière, tu as dit tu peux effacer les conséquences de la prière. Et ça, la technique à prière, pour que tu aies ressemble à la terre. Au moins, nous trouvons là Ézéchias, prophétie et bimi, pesa ordre nanda, malade nous en ngo kufa, okobikati, prophétie bimi pas mosakolinani, Esaïe. Esaïe kamati nzela bado zonge pa nae. Mais Ézéchias a tikali. Ce que ça qui ou bien sûr il batu mususu o ba dit pour sambela ti. Parce que la Bible le dit dans Néhémie chapitre 13 verset 2, il est celui qui change le mal en bien. Mais tant que bondeli nzambe professeur yé Ézéchias ce ko asalini a tourné regard na contre mur. Alléluia nzambe. Souviens-toi de moi. Il y a des prières, malgré au sali penanzame mabe et au choqué penanzame moté manzame. Mais il y a des prières au sala nzambe kanisa na naka mwana na yo. Na kenda ki kuna mena bibo. Donc au plaider coupable pas nzambe. On a ici sincérité non pas nzambe. Nanzela lo sam. Dieu peut changer le mal en bien. Ne ko ndeko na kufi. Bon, il y a beaucoup de passés ba ressemble là-dessus.
ebele auto surtout na temps tozali mabumoye minene jeune et comme rare donc batu bayebi lisusu technique ya prière te Ezekiel sakufaki te kaka munoko ya prophète oleki ko prophétiser liwa kokufa nzambe ayebisi ezonga kuna kende oyebisi akufa te na pese 15 ans de vie mpona nini asambelaki bayebaki ndenge nini ya kochanger le mal en bien par la prière. Parce que liwa na ye papa aki la faute topesa sa faute ya prière ya Sonic Afuta non eza problème ya prière ya Sonic Afuta te liwa na ye eza conséquence nzambe alimbisi me azwi conséquence soki ayebaki mpenza kosambela bien soki na besoin vivre alingaka ayeba koinvoke nzambe nzambe aza nzambe ama ayebaka biso même si ayebi ke ndenge oza okopengwa tel jour nzambe ayebaka tout. Okay. Mais il faut kaka kozala sincère liboso ya nzambe la sincérité devant Dieu dans la prière nde kosala et apaiser colère ya nzambe. Parce que oh va bien papa Bible zoba que la prière d'un juste a une grande efficacité. Ok. Parce qu'autant que prière Bible loba bon par rapport au bani Sonic Afuta ça juste ou comment parce que prière mais c'est le mot. Non, est-ce que Sonic Afuta prière là qui est pour balobi bien ayeki ko tubela mais na vidéo on éviter est-ce que c'est là qui est suivi ce qui suivi et ça là qui mon frère ou pasteur on a kufaki so yemo ka na volonté il y a que en tout cas na unité la kufa. Il y a d'autres histoires on peut réfléchir ça dans la prière que liwa e bonga na kufa siko te nazalo na parcours na nzambe liwa yoki akei. Il y a d'autres histoires la prière eza na puissance moko extraordinaire. La prière influence la vie à mutu physiquement même spirituellement. Prière et quoi apaiser colère en Nzambe. Prière et quoi changer ma bé comme ma malamu. Il y a beaucoup de ngana ebi naza ngana tout à katolo te mena kumisa ka Nzambe pour asalanga grâce na ebi ko sambela. Pe na ebi ko sambela la mutu. So no sambela la mutu ata mutu na téléphone azoka no prier ata mutu ayiki na kondima te omona kana kondima e banzo mata kaka na prière à téléphone mo mutu pe moni manifestation lo boko nzaka mutu pa biki mama mo bika na cancer ya ba testin prière à téléphone. Parce que l'homme de Dieu tant gozo lo babo on de quoi ça kufi bande muso bazo ba que non akenaki place mabe il fallait pas akende et pas Sonic Afuta bongo Sonic Afuta mutatinda yake na kota kabali juif batu muso bo ke sabo mabe na bino eza lokola ndeni te toza boda sala nzambe ebele tobenga boyaka prière boluka nzambe bosambelaka boyaka dimanche bolingi te bato ebele bayoka bayebaka valeur ya pasteur soki bazwi problème soki bakomi kombati soki bakomi attaqué par basorcier soki babitumba molimo etelemi nde omoni pasteur wana azalaka na moto namonaka ye nde omoni mayele ya bapasteur ye mais ntango moto aza normal bo omona moto azokipe me makambo ya nzambe te prière akipaka te makambo ya nzambe akipaka te nazo répondre yo o bandeko balobi ke non pasteur wana kendi akendaki pa place amabe pas Sonic Afuta c'est comme si to confirmant ote on dirait que Sonic Afuta pe aza na kati ya misala ya mabe a livrer yendo ko livrer non bon est-ce que eloko aseke pas okite makambo bakabal juif wana eza biloko aseke eza biloko Sonic lo ba mana miso batu boete mais tant en général Sonic Afuta vu audace ya koloba en public na média. Yo moni ko témoigner des choses ya ténèbres dans les médias boza facile. Il faut en abonzambe. Pour ça courage Saint-Esprit il faut animer yo. Il y a lobby. Mutu ye mo akenda ki kokota amemi makone gauche droite. Mutu ni na oza conséquence. Marche ya mutu et comme un jugement non liboso nza. So vous voyez barati. Au Bible lobby na Jérémie chapitre 3 verset 13. Reconnais ton iniquité. Reconnais que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers. Voilà, et ça va passer. Voilà. Malgré reconnaître que Kendagi n'est pas Banzamba Bapaya, la cabane juif. Mais il fallait qu'il paye tant que Sengi Bolimbisi, qu'on ait attaqué les conséquences. Pas concept dans le moment il y a grâce aux autres dans le moment il y a loi moment il y a grâce tu comprends papa bien sûr mais Anania na Safira ba kufa il peut na terre grâce vous comprenez ba kosaki ba kufi sur place
Mais Pierre, avant on a dit yes, mais à reconnaître ma benne Yesu, à l'immiscer conséquence à ta mort, il était. Yesu, Azaki na bango sur place. Pierre, avant on a dit Yesu, mais avant on a dit Yesu, Yesu a dit ça que qu'on a nana. Ezaki étrangeté. Oh eloko esala makawana, même makabo biso to. Oh biso to sala nzamba yebi. Ayebisa ko wanga nanga soso lela avant soso lela 3 fois wanga nanga et ça les bongo mais à reconnaître pour y faire ça qui mais après la Pentecôte nabi bien après la Pentecôte Pierre tant mon limo kiti nanya te aki pour 3000 personnes bongo le motem c'était Simon Pierre après la Pentecôte Simon Pierre a tika la ko wanga le sou Yesu te tindenge ba bakare na ekulusu makolo mutuna se makolo likolo. Moi c'est que je ne comprends pas papa Isaac que vous opé ça pasteur ou a fait faute. D'opé c'est faute té. Et non que place à kenaki koluka prière. Mais pourquoi bino yo ozaki déjà na kati ya sali oyeba ki vérité là na lobi bien muto déjà yeba ki sali azoki vérité abimi ake na ténèbres. Balobi mutuana sali ezali souti. Mais prière ya soni ka foot ko ka ko protéger contre ma plan. Yo okanga mika na prière soni ka futa asali oni ni papa na biso wani. Te eloko te soni ka futa azan nzambe te. Azan nzambe ta za mutulo la biso. Mutaro ya otubela mais déjà nzambe trasaki déjà pour na mutuana bon. Erreur na yo au vivre pour ça. Tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Na niveau ya de quoi on a comme qui na suka tika kimela et pas Jésus-Christ protection na ya suka nzamba protéger nga malgré na sala ki mabe. Mais oui, kimele pas mosa na. Eza lo kwa dit. Zela na peso exemple. Ngai ne na bongola motema. Nazaki na misala ya mabe ba masumu ba ainsi de suite na molimo kolia na molimo ngulu na ndolia debikolo aloso debikolo fufu na ekolo mo masanga na sali poto tala forme na limon jot na ebite blo so ndo kendo wapi bon marche na ngai ya mabe na zaki na ba camarade bandoki na zaki na base bandoki ozomona siko nzamba bimisi na bongo pesi na lumière na goûter royaume nzamba zala na place na ngai pour comprendre mutu wana na bonde la pepo na batu basobi siko na logo na kolanga na kepa kabali juif wo kabali juif na yo bakisanga puissance o nazo zo pa nzambe za muki kabali juif abisinga bo okomi mutu na biso longo na kaya nzambe non l'un exemple là pour comprendre et si ka pasteur on a parce que c'est un pasteur ce n'est pas un homme normal ce n'est pas un chrétien normal après na bandi ko kende bunamoni na tiki nzambe la salaire na au pas Satan il faut na ça nini nazo ngela sur nzambe te na ke ko lukasi ko yo papa vine ko tubela ndemo edinga la zangi mosala nzambe ne ba kosenga na kenda yibo ba yisinga so na tube na kufa yebisanga ba mouvement ya va et vient wana so nzamba za koko na biso ye ba va et vient ozayi na Saint-Esprit OK ozongi c'est yebisanga ba va et vient wana est-ce que vraiment étant que ban na nzambe étant que ba serviteur à Jésus-Christ est-ce que tu as la capacité au faire va et vient? Il est le Dieu miséricordieux. Il est le Dieu miséricordieux qui pardonne et qui ngai na zolinga na kufa nazaki paye mais nzambe azongisa la bombe comment parce que j'étais paye. OK papa na biso soni ka faire un problème parce que un problème c'est ba lobi ke nzamba bimise na poisson nzamba a exposé pasteur soni batu ba linga toujours par rapport que peut-être que azar sous na yete prière na salelo moten de quoi yo kufa ba magicien wana ba longier quoi te ba longier ti eza erreur ya mutu emoko ya mona ebisa bana nzambe il faut ko garder marche na très bien nzambe. Éviter bikota kota. Surtout nous les serviteurs de Dieu, surtout nous les jeunes aujourd'hui, mingi bazana on attend le siècle présent dans d'autres. Apparition, l'argent, véhicule, habillement, basi, beauté, biloko wana soki nanu leke na brismate au kendo koba au kesimba kisi. Au kesimba kisi, il y a beaucoup de serviteurs au kende na ra na pona nini. Oui, pourquoi bon qui n'a rien à faire bazana eloko a diable za kati na bango ozana na nzambe on néglige ko luka délivrance na yo état que serviteur de Dieu yo na lobaka un vrai serviteur de Dieu ils doivent passer par la délivrance parce que ezala ba biloko mususu malgré la musala nzambe mais biloko ba famille otambola nayo
Et là, la famille sur la Katino, et comme même la perdition souka souka. So tu as serviteur de Dieu, on a malgré Koufi, mais so tu as bien malgré ça, est-ce que en le cas de la délivrance, pour Bible lobby dans Matthieu chapitre 7, verset 12 à 13. Chemin mi mabat na perdition, batu bakenda kuna ebele. Chemin mi mabat na vie, peu de gens ont les balanda. Mais le lot autant aux abilo qui ndoke zakatina yo. Malgré ça l'ensemble. Souka souka, soko le qui na délivrance c'était et loko wana ya semence ya ténèbres ya famille c'est to bimeli et koki commémorer la perdition. Donc il faut Moussa l'ensemble pour ça l'ensemble dans la tranquillité, tu dois passer par la délivrance. Et ça la délivrance, personne ne verra le royaume de Dieu, le royaume d'ici. Merci beaucoup papa. Mais ça est-ce que par rapport à dossier ya papa na biso Sonic Kafuta nazali contre papa te nazali pe quand pour y être je suis au milieu du village, ton mon vidéo, il fallait que ça tout ça analyse sur on expliquait très bien. Donc Ada papa mon quoi qui j'ai beaucoup de respect et ma considération ma casse à Seilanza et pas toujours dans Seilanza quoi. Donc c'est ça. Sonic Kafuta père papa na biso wana aka moi et bembe muzadi na ba eye na aéroport en Jim. Batie na cercle ba okoti na Katafa. Aveuglement quoi yé kaka na tok nani na Katafa ale la muzadi na bala boy mi se fungwani omoni ba memi bake ko kunda muzadi na bala na kikoli ezali na papa moko boité ake ko tala tombe muzadi na bala a commis sur les champs miracle salemi makole kembi abwaki nini babeki ozo comprendre. Si vous étiquez Sonic Kafuta, abi oh, mais ndenge nini moto ici déjà koufi. Onction zo sala. Bongo ngai o nazala bomoy. Pourquoi pas na luka nzambe wana po cadavre étiqué na onction. Bat bazo bika. Bonga mwana nzambe nazala pema. Yango nde stingaka Sonic Kafuta kota na retraite. Nde toyoki o nzambe asalela Sonic Kafuta à partir de makambo mona ki le bemba muzadi na bal et bembe zo biki sabat. Vous comprenez? Ba papa loko ba Sonic Kafuta batu ba loba la ba otika ba loba eza lokola mwana ngulu atuna mama ne pona ni munoko noza kamulai mama ebise mukolo kokola okoyeba to mwana koli munoko pesa nini e mulai ba kokani na mama batu loko ba génération Sonic Kafuta ba patriarche na kati mboko. Il faut quand même minimum du respect et zakaton azo bimisa biloko abo et ticket batu to comprendre bana na nzambe évangile za ko beba na ta auto traverser na kati ya mboka na biso RDC. Donc bino ba de ko bolanda nga bomme na distraction te oza na likambo zo tungisa yo so okuta na émission boza na problème ezo tungisa yo tami okota contact so bon de la pona. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Toujours dans la prière, toujours comme Nasuka et son abisso. Réaction par rapport à papa n'a avec Mukuna. En dehors, il y a des soleils, il y a Guy Gola, les cafés Regola. Et là, dans les soleils, il y a une petite fille, ma maman qui est malade. Mukuna a prié les mains, a prié. Moi, non, qui a couché. Et Mukuna a déclaré la télévision à se défendre, il y a prié, il y a des années. Comment vous trouvez ça? Bon, en tout cas, n'a coquille jamais le contraire na connaissance sur le Saint-Esprit Katinanga. Comprendre? Mouton déjà nzamba benga qui est dans le ministère ya délivrance parce que la délivrance c'est tout un ministère. Et que yomoko likabwana nzamba Katina yo pour étouffer en na ba réaction, na marche, na ba agissement, na ba comportement. Yeba que et qu'on arrive à un certain moment. Makambo bande ko sana ministère na yo bande ko simba. Au mona boetango BBC marche non nzambe. Bakawana e bandi ko ya e bando simba bisuna. Ah, mokona. Na pese exemple pour ngamo na kata ministère de l'Église. Pourquoi question ya moko ne répondre boya Sonic Kafuta répondre bo Sonic Kafuta nzambe abenga la mission de délivrance. Au côté Sonic Kafuta. Est-ce que Sonic Kafuta nzamba benga c'est comme si au côté lié tous ça contre Sonic Kafuta mais dans ma cas on dirait ndenge moko. Et ndenge moko Sonic Kafuta abenga mi na ministère de délivrance. C'est un évangéliste. Bon maîtriser le miracle. Mukuna za muta délivrance.
toyebi assez que ça église à délivrance mais tant que vous raté il faut bon maison qui s'en bidon moko pour que loko ya ba carte bando ya moni boso so que yeto beto dada tata esimbi mais mkolo même kawane bando ya na kale bando simba lelo so ye simba te il faut mitala yo moko pourquoi zo simba te il faut na zongi na nzambe il faut nzambe salanga miséricorde na yo po bakao oyo bane ko simba na kala et bano simba les soubé. OK. Réponse à la mot clair. Donc pasteur Mukuna mitala bien. Na pesi réponse selon question na. Na tangi kombo na iti. Mais ngande na tangi mitala bien. Mutu tangu déjà nzamba bengi yo na domaine wana délivrance. Il faut faire attention. Ce n'était pas na prière ici, n'était pas mon on estime te gigo la paix à quoi délivrer était arme na place bakanga qui a koki ko délivrer était. Na le bien au clair et net. Na le bien au clair et net papa Vina. Na likambo koloba nzamba za na nzambe te ngai na kokota na domaine wana te. Nga na répondre ba effet. Ba effet ba réaction. Asa nzamba za isika ngode. Yondo solo ba menga na otalisa bino que un homme de Dieu que je suis. Nzamba benga na domaine de délivrance. Ce qui marche na ngeza malamu te. Baka oyo bane ko simba le passé, le présent ba no simba le soud. On a dit na étouffé ngo na marche na nga na ba comportement na nga. Ngolu wana ekomi étouffé. Ah OK. Moyen esa le malisouté. Ekomi étouffé, étouffement na ko bunga nzela nzambe za ndenge bobuti. Parce que étouffement étouffant. Et loko eza étouffé, Saint-Esprit est comme étouffé na kati masu. Na masuma OK. Saint-Esprit comme étouffé. So il marche le za malamu te nzambe. Ah donc siko ba biloko ba ndeko sana na facilité. Et ko bando simba te. Pona nini? Il faut ko zongela nzambe, ko senga mawana nzambe so na vie na yo, ko senga makila yesu sukola yo, nzambe yo ke lo maba azongi selo lo kwa lezonga na normalité. OK. Ce qui passe à moko nazo tambo na vie ya mabe ya maso. Nathalie si batuka ba exemple domaine wana de défense ngena. Parce que so la te papa. Ndako kana yo dozo tanga kombo nga la tanga na olo ba likambo yo ba effet il y a délivrance so raté. Que boye baka pasteur wana azaka makasa délivrance simba lisouté lelo marche ne kita marche sous malamu te nanza le conseil ni ko pese pasteur asa peut parti politique hein ngai na ndenge nga na yebi mosala nzambe ako mélanger œuvre Jésus que c'est la politique était pour la politique ya mboka na biso d'abord la politique c'est la démagogie. Il a démagogie, un mensonge. Donc Mukuna, évêque Mukuna, mais on s'est mêlé la politique pourquoi? On sent déjà dans la carte d'église et ça makambuna ye na ibotanaï. Donc un vrai pasteur pour ça politique. Mais on sait politique pourquoi? David a ça la politique non? David a ça la politique parce que Nzamba détermine ka appel ya serviteur naï. Tant que vous appelez Nzamba obenga yo. Akota l'ison eloko ça. Dès le commencement, il y a un ministère où Nzamba obenga yo. Exacte que des jours salis déjà toyeba ki aller bou obimi ba mo boté. Nzamba tongo obenga Samuel na kati na temple a bengi comme prophète et puis comme juge dans Israël. Donc, Nzambe a déterminé que déjà mission à Moussali na un appel. C'est pas dit qu'au un appel, alors pas moi un appel, on a un appel, on a bon, c'est quoi la politique. On a mis la volonté parfaite en Nzambe. Non, mais il y a un retour à la parole, après on soutenir la politique. Non, chez moi, je dois les yangoter. Tant que Nzamba zo benga yo a déterminer l'appel. À côté ils sont moi na bengi aux amosal nanga mais pour bando ça la peine politique na commencement na e bandeli appel pour Jésus Christ l'entourage na zaki na ba médecin l'entourage de Jésus Christ zaki na ba grand homme mutu loko la ligue aza disciple à Jésus Christ mais zaki infirmier aux monde et dépendaka na appel dès le commencement donc Nzambo a benga a déterminé qu'est-ce qu'il faut faire. Ne la bengio au bando travail pour ça pe musana na bengio na temps plein au tikala na temps plein donc ezaka la façon mais exacte que nzamba bengio au pambwami au fungwami na pela nzambe au pambwami au komi likolale au côté au bimisiko na pelle au commence politique il y aura des conséquences dans la suite des temps. Merci l'évangéliste Michel. C'est la fin de notre émission. Message Maria Souka papa. Na sengi na bana nzambe bo s'abonner massivement papa Alvin na sengi pourquoi
ngai nazwaka bapele ya bato ebele nzambe ayebisi nga ndenge ozwa bapele bato bamono escour luka ofungola site osaka bapriere po peuple na nga oyo banotinda bango epa na yo base retrouve bazwaka biyano na site wana yango ngo nabengaka bato plusieurs fois bosabone massivement na chaîne na nga YouTube botape évangéliste Ekuchu TV bosabone po toza na baprogramme ya baforte prière d'attaque et puis na poto bataka bakomi ebele na France na Belgique bataka bakomi ebele bosabone na YouTube botape évangéliste Ekuchu TV po tosambelaka elongo na bino ba direct nasalaka chaque 22h chaque 5h chaque 11h du lundi au samedi tozaka repos à dimanche nzambe a se manifester makasi yo mtoza na problème o landanga mari de deux femmes de niveau bali na yo azandoki mwasi no azandoki bana bazana misala kindoki benga to bondela problème na yo dossier mikanda musala blocage freinage ozomona clarté santé makambo ezo marcher bien te benga le nom de Jésus-Christ yango de sa solution nzambe nga na sambelaka aishuwa kati kombo na Jésus-Christ aokota likambo pe o témoigner monene na nzambe église ezomi na commune ya Ngaliema na quartier Kamunganga na Mbinza Ozone na avenue Diantela numéro 14 esika tozo ko évoluer toza pe na service achat parcelle bandeko bazana besoin de soutenir biso pona achat parcelle nzambe langa kozangisa to pambulo pona livre de souvenirs kombo na ekokomama pe nzambe akokota makambo na ebele tika kolo Yesu Masia apambola bino na mokolo numéro de téléphone ezali 09 98 99 36 59 Otier plus 243 9 98 99 36 59 plus 243 9 98 99 36 59 compte YouTube Nangeza évangéliste Ekuchu TV. Abonnez-vous massivement. Nzambe apambola. Merci beaucoup l'évangéliste. Merci la vidéo tout bolanda biso. Bonzambe na bonzambe Lola Ezofuta simana to ya kolobaki nzamba boto kwaye ce soir on se voit la prochaine live. Tout fait ngo na marche na ngala ba comportement na nga. Ngolu wana ekomi étouffé. Ah OK. Moyen esa le malisute. Ekomi étouffé, étouffement na ko bunga nzela nzambe za ndenge boti. Parce que étouffement eloko eza étouffé Saint-Esprit ekoma étouffé na kati ya masumu. Na masuma OK. Saint-Esprit ekoma étouffé. So il marche le za malamu te na nzambe. Ah donc siko ba biloko bande ko sala na facilité. E bando simba te. Pona nini? Il faut ko zonge na nzambe, ko senga mawa na nzambe so na vie na yo, ko senga makila so sukola yo, nzambe yo ke lo mawa azongi selo lo ko na zonga na normalité. OK. Ce qui passe à Moukou Nazwa mon avis à ma bé à ma Nathalie si batuka ba exemple domaine wana de force ngena. Parce que so daté papa. Yo dozotanga kombonenga na otanga na olo balikambo yo ba effet il y a délivrance so raté. Que boye baka pasteur wana azaka makasa de délivrance simba lisuté lelo marche ne kita. Marche sur malamu te nanza. Net conseil ni ko PC parce à ça peut parti politique hein. Ngai na ndenge nga na yebi mosala nzambe ako mélanger œuvre Jésus-Christ la politique était. Bon, la politique ya mboka na biso d'abord la politique c'est la démagogie. Il a démagogie, un mensonge. Donc Mukuna, évêque Mukuna, mais on s'est mêlé la politique pourquoi? On sent déjà dans quatre églises à cette partie. Et ça makambu na ye na botanaï. Donc un vrai pasteur pour ça politique. Mais on sa politique pourquoi? David a ça la politique non? David a ça la politique parce que Nzamba détermine ka appel ya serviteur na yi. Tango zo appel Nzamba obenga yo. Akota l'histoire eloko ça. Dès le commencement, il y a un ministère Nzamba obenga yo. Exacte que des jours salis déjà to yeba ki aller bou obimi ba mo boté. Nzamba tongo obenga Samuel na kati na temple a bengue comme prophète et puis comme juge dans Israël. Donc, Nzambe a déterminé que déjà mission à Moussali n'a un appel. C'est pas dit qu'aux unes on appelle, alors pas moi un appel, on a fumé moi un appel, on a ah bon, c'est quoi la politique. On a mis la volonté parfaite en Nzambe. Non, mais il y a un retour à la parole, après on soutient la politique. Non, chez moi on doit les yangote. Tant Nzambe a benga yo a déterminer appel. À côté, ils sont moi na bengi aux amosal nanga
mais pour bando ça la peine politique na commencement na ebandeli appel pour Jésus-Christ l'entourage n'azaki na ba médecin l'entourage de Jésus-Christ azaki na ba grand homme mutu loko la ligue aza disciple à Jésus-Christ mais azaki infirmier ozomona et dépendaka na appel dès le commencement donc nzambo au bengal au déterminer qu'est-ce qu'il faut faire ne la bengio au bando travailler au ça pe musana na bengio na temps plein au tikala na temps plein donc ezaka la façon mais exacte que nzamba bengio au pambwami au fungwami na pela nzambe au pambwami au komi likolali au côté au bimisi ko na pela au commence sa politique il y aura des conséquences dans la suite des temps. Merci l'évangéliste Michel. C'est la fin de notre émission. Message pour papa. Nasengi na bana nzambe bo s'abonner massivement papa Alvin. Nasengi pourquoi ngai na zoka ba appel ya batu ebele. Nzambe ebisinga ndeko zo ba appel batu wa mono esco. Luka ofungo la site osaka ba prière. Pour peuple nanga o ba na no tinda bangwe pa na yo ba se retrouver ba zoka biyano na site wana. Yango na benga batu plusieurs fois. Vous s'abonner massivement à la chaîne YouTube, vous tapez évangéliste Ekuchu TV, vous s'abonner pour tous les programmes et forte prière d'attaque. Et puis na poto bataka ba comme belé. Na France, na Belgique, bataka ba comme belé. Vous s'abonner à YouTube, vous tapez évangéliste Ekuchu TV pour tout sambelaka et le monde a bino ba direct dans ça chaque 22h, chaque 5h, chaque 11h du lundi au samedi. Tous en répondre à dimanche. Nzambe a se manifester makasi yom tozana problème au landanga mari de nuit femme de nuit mobali na yo azandoki mwasi no azandoki bana bazana misala kindoki benga to bondela problème na ya dossier mikanda musala blocage freinage ozomona clarté santé makambo ezo marcher bien te benga le nom de Jésus-Christ yango de sa solution nzambe nga na sambelaka aishuwa kati Combo na Jésus-Christ au kota likabonope au témoigner monene na nzambe église ezomi na commune ya Ngalema na quartier Kamunga na Mbinza ozone na avenue Diantela numéro 14 et si cap tozo ko évoluer toza pe na service achat parcelle bandeko bazana besoin de soutenir biso pona achat parcelle nzambe langa kozanga seto pambulo pona livre de souvenirs kombo na ko komama pe nzambe akokota makambo na ebele tika kolo yesu masia apambola bino na mokwalo numéro de téléphone ezali 09 98 99 36 59 otie plus 243 9 98 99 36 59 plus 243 9 98 99 36 59 compte YouTube Nangeza évangéliste Ekuchu TV. Abonnez-vous massivement. Merci beaucoup l'évangéliste. Merci la vidéo de Bolanda Bisso. Bonzambe na Bonzambe Lola. Ezofuta Simana Antoya Bolobake Nzama Boto Kwaye. Et ce soir, on se voit à la prochaine live.